voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité. Salut, Balandinho, soya. La voix du peuple, il y a Vincent Chilouise, n'a pas si bien beauté. Passage moi rapidement, juste pour souhaiter happy anniversary na couple Bouloba, 35 ans de mariage. It's not that easy. Pour Babiso, ok, quand 2 ans, 3 ans, on va exister 35 ans. Alors, félicitations, Nabino, et puis, you welcome. Et puis, très contente, Nabandim, Nabangwe Pambola Biso, et surtout que Nazala majorette à l'église, fait pas contre Zambé Malam. C'est là où tu bando yemba nzembu onalinga mingi. Yerusalem mboka ya sika, Yerusalem mboka ya sika, etongami pona babulami, etongami pona babulami, kolela teo pasiteo, minyokoteo, mboka yango na kokende. Donc, amen. Nzemboana vraiment pambola biso en tout cas. Copé ça mange ba félicitations et puis merci à toi Vincent Chilouise pour notre temps qui zingai donc. Bisous, love you guys. Salut, bienvenue dans votre émission Les News des Stars Nakati à chaîne Abisso, La Voix du Peuple, une émission où nous recevons pour vous des célébrités, des stars et différents domaines. Et aujourd'hui, nous avons encore cette opportunité de recevoir sur notre plateau les couples Bouloba. Basé un message moko un peu particulier na bananzambe nyonso oyo bakota la biso à travers le monde et pour nous retenir bino lisusu na préféré bango moko bakolobelango na allant et à large et directement je fais appel na bango. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour bien aimé. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Voilà. Naina bana mama. Oui. Boni etonga ya Nzambe. Etonga ya Nzambe ça bien. Tout ça toujours na Kigoma numéro 88. Na communauté des assemblées de Dieu. Na église locale le Calvaire. 37e communauté. Deska tuzali wana et pas il y a pasteur à ce moment déjà retraité pasteur Nkelani. Mais ce que tuzali patriarche, mais ce que tuzali coaché par Ogi Salzako. Ndé tuzali wana ba membre. Biso toujours Kamba département il y a évangélisation. Nous sommes comme des évangélistes. Évangile et mission. Pour le salut des âmes. Yango. Voilà. Et là, tu vas inviter Bandeko Nyonso, Bazape na Gishasa Awa, to ba uta poto ba ya ba osangana mino ba venir Kigoma. Kigoma numéro 88. Voilà. La commune à Kinshasa, na avenue du Marais. Voilà. Au quartier plateau du Marais, église Mounen des Alouans na coin Kigoma numéro 88. Nakepa papa, s'il vous plaît papa, na ngaki question na liboso na ngena tuna ezali bandeko mingi ba ulinga ba mekakoye ba côté musique jusque là parce que au PSA qui donné émission tout ça qui on a essayé un peu de parler de tout ça mais le ba évolution la bino côté carrière musicale ezani jusque là. Objectif na biso na monde na biso ya évangélisation. Ezali ya kokengela ete sango malamu ba canon nyonso ezali ko utiliser sango malamu ezotambola ndenge nini. Dans le monde nazo ba évangélisation. En fait, lelo musique ezali mais ezotambola lisusu te ndenge ezali kotambola nanu mpona koteya nango sango malamu. Kokende mwa bamboka mususu kokende bisika mususu. Mais ata awana kisasa bon, na peut ce que ça pour le confinement, musique, baptême échangé mingi. Nous avons des gens qui battent tambola, baptême et évangélisation que les enfants de belé. Mais quand vous dites que évangélisation, tolobara évangélisation ezarani. Na lingi maman abanda parce que yende totie directrice na biso ya évangélisation. Voilà, maman limbola biso nano évangélisation ezalaka, ezanini quand on dit toke ko évangéliser.
toke évangéliser, c'est comme que tokei ko gagner les âmes perdues. Moto est pour Christ. Moto ayebi na nous de banzambi te. Nga yo na piki, il faut na apporter ye salut o nga na zui yepe azwa. Yangona toujours loba évangéliser. Mission ya liboso Yesu akitaka na likolo ayaki pour a évangéliser, a gagner biso, a zongisela biso bondeko na biso na tata nzambe. Yesu ye moko le vrai évangéliste, le vrai missionnaire aye a gagné biso. Soko yoko ya sala ki ka musala 3 ans. Le reste a na gagné bino. Bino lisusu pe mo gagner ba mosusu. To dépeupler li felo, to enrichir. C'est pourquoi bien que évangéliser, c'est que donner quelqu'un ce que tu as. Tu as reçu du Christ. C'est que tu as reçu du Christ. Évangélisation li kolomna lo baona lingala. Comme masango malamu epai na bato mosusu po babika sango malamu comme masango. Ebi soki ba pesi yo sango. Soki okomisi yango na destination te. Yango sango malamu esengaka déplacement. Musique ya solo esengaka pe déplacement. Aller vers d'autres contrées pour patuba yoka sango malamu wana. Moni sango malamu ya lobiko eza nekulusu na Yesu. Sango malamu na lobiko na mutu eza na maloba na Nzambe. Ebongi batu bayeba maloba na Nzambe. Kutu naloba bandeko oyo basunga biso pona kotia Bible na lingala, na kikongo, na minoko ebele, basunga biso. Pourquoi pas to yemba na minoko na biso pona moni anglais komiko ya mingi, français komiko ya ebele. Bon, ezaka malamu. Mais Nangana, toute la question moko est vraiment très capitale. C'est qu'aujourd'hui, papa, on retrouve dans des chansons chrétiennes, on est plus dans le physique, c'est-à-dire na bala, na bota, na koma na mbongo, misala na ngefuluka, na zwa visa. Ça, ce sont des chansons, chansons chrétiennes, musique chrétienne. Et comme il y a 5 thèmes évolués, na bala, na bota, na koma na mbongo, na zwa visa, tout ça. Maintenant, c'est la question que je voulais poser. Vous êtes de même avis dans le thème parce que Kala, par exemple, le frère Mente, il chante Jésus. Mais Lélo, c'est plus le matériel. Vous êtes de même avis que c'est normal, on peut chanter ça, ou bien, beaucoup de chanson chrétienne. Quand on dit c'est une chanson chrétienne, ils ont la caractéristique nini. Ok. Maintenant, le papa Vincent. Na la voix du peuple nebi ke bolanda ka biso bien. Okoye ba mundimi ya solo vrai chrétien base na yeza Jésus. Eza mbongo te, libala te, obota te. Ya la voix du peuple landanga malamu tali sanga na cimetière tokendaka na nini. Ne lokote obali, oboti, ofuluki, obembuki, place pe ozo bembuka cimetière pesa. Awa pe otiki cimetière. Ça veut dire que le bête 1,40 m oko kende yo moko. Mais il faut mutoyer ba fondement na yi, base na yezani. Yo ba tozo mba kaka na balae, na botae, ba finginga ye, ba bundisinga ye, ba betinga yo, ba ça. Non. Quand nous chantons Jésus, Yesu, ça veut dire que solution ya makambonyos. Il faut Yesu azala chiffre 1, libal eza 0, kobote eza 0, babilo kwana soko écoute chiffre 1 liboso 0 0 0 ba 0 kozwa valeur. Ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus, il y a une Bible qui dit to luka liboso bokonzi anza. Il faut nzembo zo yembako, au lieu satana bina mais et soyez. C'est-à-dire. Et yo qui se passe. Mais et soyez. Astilika. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Nakoki kobini sa satanate. C'est au contraire. Il faut na betaye pa yoka. Net nazoloba. Nze moto zo yemba. Lingomba na Yesu ekozinda te o. Lingomba na Yesu ekokufa te. Lingomba na Yesu ekosila te kino ekonetwa. Ça veut dire que tokoyeba
baoya nzambe na ko défendre Christ. Bafo prophète pe baza. Mais Bible nasuka tolobi attention aux faux miracles. Parce que les vrais miracles existent, le faux aussi existe. Yango ne faut toyebisa bato to éclairer peuple ya nzambe. Liloba obi alcool leode so zoki papa Vincent. Hein? Zoka nano bakamata alcool batia na pota. Okovanda kimia to koganga. Oganga iswaka. Iswaka. Siko soki le banzambe za ko swal sur bato te, eza sur le banzambe te. C'est que Le banzambe il fait soyo. Po omoni pota soke poli. Po basala ngo basala ngo liboso ni. pansement. Non, avant des pansements, ici on attend bazo longolango. Il faut pas sentir que yo qui passe. Faut que la rouge ya. Et que la rouge, côté la rouge wana aucun mnogo. Faut ganga boule. Ozole lati. Donc soko le banzambe comme ko le lisabiso lisusu te, ça veut dire que to poli to kufi ya solo. Po ya mwanto nto lo baboye ko yebisa ndeko ke bandeko ke. Banzembo ya nzambe ya solo. Ezaka ka libala te koboti eza biloko mo éphémère ekotikala mais tozongisa bato na base eza Christ. To bakisi koloba boye la chanson chrétienne et li kolobaka tout simplement koyemba Yesu ko célébrer Yesu et loko musute ko célébrer Christ na makambo aza kosaela yo yango na monaka bato mingi tango bazoyoka banzembo oyo babulo babayembi bazoyoka pusa kopusa na penepe na Yesu. Tango ozali koyemba Yesu, tango ozali kotatola Yesu na nzembo na yo, okolakisa bato lolenge ya kotika masumu. Pota tango mama azoloba pota ezali masumu. Masumu po balongola yo yango ndeko. Na yebisi okolela. Okolela parce que ososoli ete non eza mabe tika na bwaka yango oleli parce que omesanaki kolia yango naloba lokwa lelo na ntango lelo soki mutu akoyemba alobi azoyemba nzembo na nzambe na nsima mutu wana kosalaka ekobo mutu wana ayebi Christ te nzembo wana azali koyemba ezali une chanson chrétienne te. Bolingo oyo bino boyembaka lelo mama yemba no bolingo oyo to yembaka na bandeli bolingo na ngana Yesu bolingo na ngana Yesu bolingo ya suka te oye aye to bandaka ne kuluswe seko kinolola aye yewa babeta Yesu pona ngaye haleluya bafingi Yesu pona ngayo haleluya bacholi Yesu pona ngayo haleluya natomboli Yesu haleluya nakasi soko yoki bolingo wana ekesai na bolingo ya mosuni bolingo libala naza kotia musavi na pota bolingo ya mosuni bolingo ya mosuni eyebanaka te mwasi na yo makango na yo eyebanaka te pokwa siko bolingo na nzambe ezali kopekisa kosalaka bikobo yango na moni biso 35 ans tokokoma wana papa tokokoma wana vraiment nalingi pena to vanda mukie pena na likambo wana parce que lelo likambo ya kolobake toza na époque ya grâce on a compris c'est comme si que les gens commencent à se comporter ndenge balingi bakosala makambo ndenge balingi parce que toza na biso na grâce c'est-à-dire les chrétiens prient mais ils sont le plus livrés dans le péché les pseudo-chrétiens apôtre mais Paul le mal en est que aujourd'hui on retrouve que même les bateaux ils tombent dans des scandales. Parce que nous sommes dans la grâce. Parce que nous sommes dans la grâce. Papa Vincent Teka. Apôtre Paul a dit ça, si je ne m'abuse pas, entre Romains ou Corinthiens. Alobi, boni, to na masumu, potozali na grâce? Non, c'est au contraire. To s'humilier.
Oui, mais ce qui m'ont dit, parce que nous sommes dans la grâce, faisons tout. Ça veut dire que azali ko piétiner makila na Yesu. Si vous piétiner makila na Yesu, suka na yo ekozala mabe koleka païen. Parce que yo yebi li banzambe. Oyebi ke kobomiza mabe. Oyebi ke ko dévierger mwana ya bato. Pe obala yete iza mabe. Oyebi ke loko na osala mwana ya mutu na kolinga te jamais ba sala mwana mwana. Omoni conscience ne jouer rôle ke na yebi mais na sali yango. Na mutu ayebi te aza ignorant. So bali ba punir, ba ko punir makasi mutu wapi papa Vincent. Oya yebi. Oya yebi parce que asali yango consciemment. Mais ce qu'on a dans le 1 Samuel chapitre 15, Samuel a mis na Saul. Au salaki likambo yopona ni habite pona pesa nzambe sacrifice. Nzamba lobi na ye moto asala kanko akokani na ndoki. Ko biso mutazo sala nko ayebi ke loko na yebe za na mabe mais appliquer on nko akokani na ndoki. Aleki na ndoki. O azoyeba ke na oboma muto na olongole na vie mais na sima na ole na muto ambeto. Vous voyez des choses comme ça. Grâce et ni ko batike tozui grâce poto umel na masumu. C'est au contraire tolité na grâce wana to grâce na kat na biso donc ça faveur moko imméritée. Po biso to kwaye ko bikate ce qui Yesu te. Mais Yesu aye abikisi biso na kati na Yesu to komi ko piétiner grâce. Et ça lokola tozali ko empêcher ba mususu ba longwa na nzela ya mabe ba landa biso tozali ko ba obstacle que yo koyate. Ce que muta otala bi que son asali muto malamu a obalukelanga. Voilà. Merci beaucoup. Maman, nangana ya papa pour une question très très importante. Son ala libino bebolobi chanson chrétienne ezali nzembo oyoyo eza ko la kisa batu Yesu. Eza côté ya batu Yesu. Zo la ko annoncer batu bonne nouvelle à Yesu. Oyo batu belé baza ko ignorer. Maintenant, à quel moment mutu na vie na ye, il peut adorer, il peut louer Dieu na la chanson chrétienne. C'est-à-dire à quel moment il peut utiliser une chanson pour adorer Dieu ou pour louer. Donc ça dit louange, adoration, différence dans les na kozongela muke nakati na mama mama lobi bongo na okota na mutuna na yo na yebi ke ata yo moko ekosala pasi po ndenge na kolobela ngo tana zo be kosala pasi. Est-ce que tant que alcool, lelo société a lelo batuna lelo ba komi ko tolérer masumu ba sepeli nango. Nazana kati ya Bible. Sodome na Gomorre. Obi masumu oyo esalaki ke batumba. Nzambe atumbi Sodome, atumbi Gomorre. Limbisanga ndeko yozolanda. Tango batu baye na ndaku ya Lot. Eza ba ekomami na Bible. Eza ngate. Baye na ndaku ya Lot. Basengi Lot apesa bango ba ange bayaki basanga na bango. C'est-à-dire na mboka wana c'était l'homosexualité. C'était le nini ba pédé. C'était lesbienne, ça régnait et c'était au sommet de ces pays-là. Les gens vivaient de cela. Et aujourd'hui, cette chose a pris la couleur dans notre société actuelle. Des banquiers. Même dans les églises. Oui, des banquiers, des bishops, des prêtres, des présidents, des gens. Et c'est vrai, tous na mokili. Na boyi kozana kati na makambo wana. Nga na boyi. Mwasi na ngapi aboyi. Ndenge nzamba lobaki mobali moko, mwasi moko. Sikoyo, maman na likambo. Qui adore qui? Nakasi comprendre à partir de makambo na lobi batu ebele bazai na bango
koyemba kosambela nzambe azoyoka te parce que baza na vie déjà contraire. Vie contraire, ils ont accepté de vivre dans les péchés et de prier. Nzambe ayoka ba prier wana te. Mais pour répondre à notre question, à quel moment différence entre louange et adoration? Chanson, ça veut peut détecter que chanson et adoration, tout chanson et louange, parce que les lots, tu commences à avoir confusion. Il adore Dieu. C'est pas un problème. Non, ça dit qu'on a besoin de tout différencier parce que les lots, tu as un problème avec le thème de la chanson chrétienne. Bon, tu connais ça, papa. Tango moto azali ko louer pe ko adorer Nzambe. Différence ezali moto ya adoraka Nzambe o ya yebi Nzambe pe alingi Nzambe. Abongoli motema na ye na solo. Papa, na mboko oyo biso ba yebisa biso ko pesa biso mbongo. Ba lobi to pesa bino mbongo nyonso. Chanter Jésus mais ne le pratiquez pas. Nazo lobelo ko na yebi. Ba luka bino. Oui, effectivement. Il y a des gens ceux qui bolingi, il y a raison na biso. Bon, ba raison komati. Ba chrétien pe bazana kati, ba tangi biso pe ba koma ba ndeko bazana kati. To wana tina na moti. Babi ba kozoyo bien, ba koleso bien, ba kozala véhicule, ba kosombelo nyonso, ba futo par mois. Mbongo ekoki $25,000. Mais comme yoza na en plaire, chantez Jésus mais ne le pratiquez pas. Pour ce que vous va gagner nini? Ba gagner yo tiko oza na membre na bangoti. Na koyemba Yesu me ya makasi te. Na ko beta lisusu likambo ya so ke na lo bana mutu ke loko bozabu na lo bango lisusu te parce que ba kainga déjà monoko. Yango le ba ko fingo bubulo baza pauvre azane loko te atambre na makolo azaboye boye. Oui. Mais je ne peux pas vendre le droit de naissance à cause de Bilo Wamiké, mon papa Vincent. Bon, comment on l'a ngé tikal non. Mais na teka Yesu ya mubimba, na teka vie éternelle. Na yemba Yesu mais na pratiquer yete. Mais ça c'est la mort. Yango moto ayemba ka Yesu ya solo, o ya kutani na Yesu ya solo, akosangisa ye na Nzambe mususu eke côté. C'est pourquoi quand il adore, azako adorer, pe ko yemba, mitema ya bato eza touché pe eloko aliboso ko yemba na ye e ko zongi sa moto na nzela ya bonzambe. E ko bini saka moto te. Oui, na ko bina nanga, mais na zongi na ande na zalaka. Na bini si yo na sali yo succès, mo ndoka moto ya sobe. E pelaka bwa e elembisa kamade su terre. Mais moto elembisaka madesu makala tokoni. Mais matiti so tumbi yango ekotika nzungu mwindu kasi biloko na kati ebelite. Yango tozebisa bandeko. Koteka bokulu tute pona mbongo, pona banini moko bo. Un vrai adorateur adoraka Nzambe liboso na kati na adoration ezali non, eza musique te, eza nzembo te, mais eza vie ya mutu. Vie oyo zo refléter, c'est ça l'adoration. Batu ba mona kayo ndenge nini, pe balobaka nini pona yo. Ta totamba na makolo wa te. Totamba na biso na makolo totamba couple boulba. Trop bato ba sala Nzambe na solo ba alelo soute. Mais biso totini bango baloba te. Po bazo mona biso ndenge tozali. Bazo mona vie na biso. Tozana biso ba 100 ya 16 3 fois 5 le roi batnyo sur te mais refléter ce que vous toujours refléter et loko yo biso tozo yemba. Po siko ata ba beteli nzonzi bo batindele mutu bo kende bo totala soka zabo bakuti ke kale. Bandeko ba ka sona biso wana basi ba ya batindi biso bato plus ba gens na évangéliste na bango plus de 3 ou 4 5 fois. Tu bisi bango tolobi soka ya pona voiture soka pona mbongo soka pona kubembuka to bembuka kana mboka oyo na mbongo akisiti. Yesu afutela biso ticket kokotisa biso na Allemagne Schengen to circuler na Londres na mbongo ya maktoteka ki Yesu te. To biso bango to moni biso poto tika Yesu. So to tiki Yesu na tongo na 12 heures to kufi. Na tongo so na tiki Yesu na 7 heures
na 12 heures bokundinga Vincent tunanga pone pona uta musika fulo yesu alokotinga ya Vincent undimate yozo mnanga lelo mwasi donc nga na biki donc na ki frappé d'aveuglement na âge à 5 ans na koli na ba maladie tout na pesa ka exemple à muke prochainement na pesa pourquoi to kangami na yesu cameraman talanga bien hein ozomona nga na minute so tali nga na infirme mais maman nga tata nga baboti nga beauté Vincent na moi sabota na sangani na koli na maman bisa boti biso 18 papa moko maman moko mais aboti ma passe mbala misato na ye kozwa délivrance un jour dans Solano Lisoloa na ye ko bika donc j'étais frappé d'aveuglement à l'âge de 5 ans na koliti 10 ans na croisade munene na peut-être en sobotami na 1969 ne siko batongi stade de martyr nanzela ya pasteur Telos Born abengamaki na patriarche Nkelani pe Nkelani wana na bengaki Adina Bala asali transfert babengi Jacques Vernon oyo yebi wana ya la Borne Jacques Vernon nande bango basalaki invitation na Adina Bala pona kobenga Telos Born pona réveil na mboka o ça veut dire que yaya nazoluba na yo makambo ezali ke soko na tiki Yesu na tongo na 10 ans akufa pour puissance wana ya destruction ezali ko bima kat nanga kutu munganga baki na ko atteindre 15 ans voilà na ko kipe ko bima mabele na toluti oh oui mais donc comme on a 15 ans TP donc selon diagnostic ya munganga na ko bima mabele na toluti alors na ko kipe ko vivre 15 ans et là on a biso ke na fetaka et on a bomba mbula nga te ko bima nyos lobby le 27 août au cas na sali 63 ans d'âge waouh de 26 ça 35 ans de mariage dans les 27 na sali 63 ans de âge au médecin le ba yo na kokomati mais tala na no grâce ya nzambe ça c'est une grâce voilà busco grâce wana na bize yango pona komistar na tika nzambe na kenduluka mbongo pona mbongo pona succès bon il faut na tale pa wapi na uti hein il faut lem suko zo rétroviseur à vie na uti wapi na komi wapi bon ezana mutu moko asimbi nga pona koma ona za na piétiner ye po yelinga mbongo pona yebana pona yebani siko na lela kombo nanga vraiment ça non non voilà papa nanga na tuna eloko moko très important est-ce que lelo ndenge bozabo ceux qui un artiste musicien d'être bara profane c'est-à-dire ba oyo ba yembara mingi bolingo ya mwasi bolingo boyeboy babina na bango ya musique oto yebi wana ceux qui moko na bango ko luka bino couple bulu balobi naza na thème moko ya kitoko naza na besoin to yemba na to sala featuring na bino to yemba na bino na studio boza prêt ya ko accepter offre wana na kopesa nanu réponse moko ya mayele soko moni nganga ye alobi no yaka tosala kinganga okondima nanga soko ndima te c'est-à-dire moni babulo bandenge bazali kokanisa te ke baza bakomi ndenge bato nyonso baza te soki opusani penepe na biso nalingi oyeba ete il y a quelque chose qui va sortir de nous pour na koya epai na yo soki ekuti eloko ya bonzambe eza te ekolukila problème donc nazoyokela mutu oyo alingi kosalela nzambe te mpe ayepo ayemba na biso nayokele mawa il y a un danger de s'approcher avec quelqu'un qui est dans le sacerdoce dont toi tu n'es pas là oza problème mais tozana sœur moko en Christ sœur Lise Manzambi tomoni ye basali wana kuti yende abengi Kofi Olomide bayemba na ye nzembo nzambe qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce que tu expliquer siko vous soutenez ça ou vous dites quoi musala nyonso ezaka na lifuti nango siko wana fotu na ye lifuti nini azui yende mutako pesa réponse à lifuti et na ngala zuna ça dit
public ozotala bozo ko évangéliser Oui. tozoteya tozolakisa bato Christ donc c'est-à-dire tant tolakisa Christ tolakisa bato les interdits et pas à Christ et pour ezala c'est-à-dire tant on a retourné question boye bato ba rotala baza besoin bazana bazo aligner et pas na Christ est-ce que c'est normal ndenge asali bon cause à la sainte to bombate et pas à Christ il y a ce qu'on appelle la volonté. On te laisse ta volonté mais tu viens à Jésus. Mais c'est avec ta volonté que tu fais ce que tu fais. Cette volonté n'a makambu yo ko sala e ko futa yo. Donc il n'existe pas une loi biblique où il lobi ko kingandi benga mututel ou bien sarana mututel. Ça n'existe pas. Mais dans la foi, dans la conscience, on sait que la volonté de Dieu est que ceux qui sont dans les sacerdoces travaillent avec ceux qui sont dans le même sacerdoce. C'est tout. Maman Robaxanini par rapport à Sidomo. Ngai biso to kota na polémique on a te moto na moto ayebi nzambe na ye. Si tu connais ton Dieu, on va valoriser ye. Mais moto loko nga na sala ngote. Na sala ngote. Parce que biso ba artiste belé ya mboka na biso ba ya ko proposer na biso. Ko proposer surtout na voix ya mama Buloba oza na timbre loko ya mama Lycée Museka yenga. Kiepto yemba na nabite nga na koyembela kaka Yesu na ko appliquer Yesu na ko pratiquer Yesu na osala mélange te atana baninga biso musu ba musicien chrétien so na tali témoin je ne sais bien te no sala no featuring te parce que koyemba ezali te que succès yaka bongo succès pe etambola comme tout ça na succès te mais azana témoignage propre. Oui, mais donc, témoignage propre, et ça, le quoi, moutoyo, à la telamba propre. Mais keba, ozo yemba ki toko, mais ozo le quoi, nyoka batubazo banga. Ayemba bien, mais keba naï. Non, non. Vraiment. C'est très dangereux. C'est ce que je voulais avoir comme précision dans Ngamnano parce que il peut apporter confusion. Parce qu'il y a des gens qui soutenir, que non, ils sont normal. Que musicien profane aroye mbapena musicien chrétien bayembi bongo ataba yeko luka bino babito yemela nzambe biso na bino yemela nzambe to yemela nzambe ba mo oyo ozoloba ezopisa déjà réponse yo moko lobi musicien na musicien donc ozomona ke ezoyo kala musu baloba zoloba ke babi eza musique ezaka musique bino ne bokoma ko séparer ko loba ke musique chrétienne na musique profane musique ezaka musique ezana ka différence ba thème mais musique ezaka babi musique profane c'est-à-dire musique profane ko taper par exemple mutu roi Koffi Olomide azandi mo yemba di voix tout ayembela nzambe omona kinkester mena nzila velela ayembela toute une chanson ayembeli ka nzambe c'est-à-dire ezala ngote parce que oyo na oyo non parce que babi bato so batali pe etamboli ya ba musicien chrétien c'est papa babi so pe batali etamboli ya ba musicien chrétien ya lelo ezala ngo pe différent na ba musicien o babenga profane c'est voilà ya na lobima elobeli na yo zo ça déjà ba réponse bato baza ko tambola ko tengama bakokai na ba oyo wana bien on ba ça la mélange na bangote. Les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Ne vous en faites pas. Papa, banzambe bazai beli. Banzambe beli batondi mokili. Comment on peut banzambe? Oh, asaeli nzambe. Toi na banzembo. Nzembo na nzambe na yaka to yembe na nzambe. Des choses. Nzembo na nzambe oyo molimo mo santo apemi. Na nzembo oyo moto a formé yango yaka na yembe la nzambe. Deux choses. Très bien. Voilà. Papa, là, on doit être sincère, c'est que la musique chrétienne aujourd'hui est au stade. Ils ont soutenu que la musique chrétienne est vendue ici comme encore. Musique en général. Angle Ninio, autant que Mbiaka, comme on dit dans Makamboango, on peut utiliser pour essayer un peu de faire améliorer les choses. Musique en général, dans mon pays, musique en général. Eza kostanye. Musique eza lokola mai. Mai ce que zo tambola lisusu te. Mai ce que zo tambola lisusu te. Tikali place moko échangeara couleur.
banyama babotamaka na kati eza na oka mai. Mais j'ai l'impression que bateau bamelaka mai bakomela mai ya modèle wana te. Parce que peut-être éviter ce pour la Covid, mais musique ezalaki ko voyager. Et pas na biso to ba musique ezalaki ko sala évangélisation. Et que toke na Luanda, toke tolongo na Luanda, toke na Mozambique, toke Mozambique, tokiti toke na Botswana, tolongo kuna toza na Afrique du Sud. Lelo musique yo tambola lisusu te. Etikali fixe. Siko loko eza fixe. Moni ba mbisa kitoko ezali ko botama na mai wana tango ezali ko lega ezo botama lisusu te. Et comme ba biloko compliqué. Yango na moni buloba azwi mai na ye. Oyo batu ba ko luka lera nyo sa ko mela. Alobi ete bientôt tozo fongola mission. Donc tozo kene na musique na ba mboka na biso même na ba village na biso tozo kene nango. Et musique yango batiloko basepela na musique à Buloba, c'était sur le plan d'abord thématique. Moni tango maiza ezo stagner bato balokomi ko yemba magorodo. Bato bakomi yemba vers et comme on peut ça somme. Même si tu tika na mai wana propre. Poto kende musique et fungwama, l'élément thématique doit rester au top. Chanter Jésus, c'est-à-dire chanter la parole de Dieu. Toti kamakambo ya masolo na biso, koto yemba masolo na biso. Masolo na biso, epe sarabo moite. Mais lilo balanzambe, epe sarabo moi. Donc, tu reprendre bateau na biso ya mission, ya évangélisation, na musique. Et tant que la musique en général, nali ko ba pe. Et li ko ba te que musique na mboka na biso nyonso ezaka ba profanité. Tout ça la musique oyo ba tata na biso mususu ba ezaki vous sentez ça c'est du moral. Hein? Moral. Parce que expliquer na ndenge na bango mukulu na kokufa, alors expliquer na ndenge na. Hein? Et le comme ça azo no mwana keba kosimba moto te parce que kozika. Oyo ki pesa mutazo yemba lobino matoyi elekaka mutute. C'est la morale. Ya ono mwito zo beta pe kokoko na batu oyo bali ko beta musique profane. Profane li ko loba eloko moko ya mabe oyo ko bebisaka batu. Par exemple ndenge nini yo ko yiko bina mabina salité boye biso totala ko écran oza ko yimba maloba ya mabe biso to vaina bana to musique eza to tamboka na biso eza culture na biso to yiko permettre te que mutu moka telema ayimba ka ba insanité. Ce n'est pas bon parce que biso na bandeko ba betaka musique oyo eza musique populaire, hein, musique ya batu nyonso. Nous ne sommes pas des ennemis. Ce sont nos frères. Donc, mais ce qui est commis par insanité, alors le peuple doit se lever. Ce n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon doit être rejeté. Et dans un aspect, je vais vous dire, na lobite ke na yembisi bango. Mais na musique populaire, ba verset biblique écoute. Ba verset biblique écoute. Au moni penza mukola zo yemba nzembo atiepe verset biblique. Totangisi bango Bible. Est-ce que tu sais le bien? Voilà. Merci beaucoup, papa. Maintenant, on revient sur l'événement que vous avez par rapport à qu'est-ce que le couple Bouloba prévoit de faire dans les jours à venir. Vraiment, Ezaki, message un peu Ezaki spécial. Public union sur la biso. Te bon les amours graves. Te bon les alliés. Bande ko ba réclama ki ba bibino. Est-ce que bosili toni ni ou bien makasi ko beta musique ezate. Te bina ba ngote musique to ko beta na biso. Ba on va le bon to ko ya peto sepelisa bino to beta alors le 28 août Nzambe asunga biso de sorte que de 12h à 17h30 ou bien 18h instrument Rosala
bandeko nyonso bana nzambe nyonso bandeko nyonso balingi kobeta mwa miziki okozwa kozwa mwa 10 minutes na yo tosepeli ensemble même ba mission ba musique profane ba soki olingaka buloba yaka nazoye biso papa totambola na nzela na mama bandeko wana ozoloba oyo bayembaka musique o mususu wana kombo mona ngo ezokimanga héritier te nane Wera JB Kofi Fali Ferre Wera invita biso na matanga ya bokilo na ye tokenda tobeta Ferre te nazoluka mutu moko donc ndeko wana tanga moni biso atelemisi mutuka na ye papa mama nazini luka kopesa bino te atie loboko na poche apesi mbota likaso toboya donc mututu alingi koya aye moi 10 minutes moi 10 minutes tobeta na biso le 28 oui le 28 c'est un samedi okay. 28 août OK le 28 août okay. Tozaka repa na biso tozana nyanza 48 bon église oza na kati ya lupango comme nango Army of Christ l'armée du Christ donc tobeta na biso totoni to célébrer Jésus ti na poka tam so tobeta bango lisolo ndenge tochanaki litoi. Très bien. Et j'avais appris par maman Toroloba à 63 ans. 63 ans. Yango pe rozala à l'honneur. Na pesi merci mingi. Nebi que la voix du peuple yoka nga malamu. Et yoka biso malamu po tozaka déjà na ba bilembo na bino. Nzela ya papa Vincent. On a tous vraiment reconnaissant. Papa, libonde na biso ekozala ke na vie ko désespéré te soko kufi te. Ata age poussani, ata batu basi balobi esili, mais oya sala yo asiditionnante. Asiditionnante. Libonde na biso zali ke mwana mwasi nyonso azuna libala te. Nzamba pese libala. Nzamba consoler po auta na nzete te. Auta na panzi ya mobali moko. Nzamba pese libala. Bo bazo souffrir baolela na mabala, bao nyokwama. Nzamba sepelisa bango ata 3 ou 4 ans. Nzamba longola étape ya kolela. Azongisela bango étape ya esengo. Ndenge mama bulo ba sepelaka na libala, nzamba sepelisa mama moko. A consoler ye. A longola ema ya miso. Tamsozo lobi na bala mais nazomona esengo libala te. Libonde ya mama bulo bezali ke mbula oyo avant tokoma 2022 banda ko sepela na libala. Mama kotola mobali ozuite quelle que soit qualité na ye. Kotseka yete kobwakisa yete o azana mbongo te oyo leki na mbongo. La vie c'est ça. Tobala naka poto sungana. Tobala naka poto sungana mbali musu lelo kozwa yazana eloko te. Moi si musu lelo kozwa epe lelo yazana eloko te za bridge. Mais yeba lobby na ye comment on a lelo te mais mon a lobby. Lobby ezana Pardon ezangate libala kombo nango pardon. Po bali angelu to bali mutu. 35 ans to yebani mabe to yebani malamu mais loko esimbi biso. Kombo nango pardon. Très bien. Nzamba za pardon. So yebi ko pardonner conjoint na yo boko vanda tang molai. Mais motema mokuse evanza libala te. Yeba soko yinaki ya liboso o yina pa ya mibali. Donc na vie na yo il faut kumbelo ko komo nango pardon. Voilà, papa nanga na compléter le remoko par rapport à l'organisation parce que vous allez événement mora munene pendant le 28 août oyo. Bofumuli porte pona bandeko ba kotala biso ba olinga ba contribuer na activité ya munene wana ba ko joindre bino ndenge nini. Nazala sekele moko nana mosi monga loba bien mama alobelango menga eloka munene ko tout à la mitema batu nyonso ezali ete nous avons besoin de l'outil d'évangélisation. Donc on a besoin biloko tout donc ceux qui ba instrument ceux qui ba car parce que faut toko matina ba inérant voisi ba place ta solo bana ba za ba place tokoma il faut tokoma kuna na kibokolo mission kibokolo tout ça a besoin il y a outil il y a évangélisation.
tala kaka bato lokola bato ya bandeko na biso ya société ya communication bana camion bana groupe batina instrument na kati soki tokosala niloka ndenge wana mpona évangélisation eza bien mais mère aloba bien oyebi ke nalela mère au danger wana nazoyebisa bino yango. Vous savez pourquoi nous organisons cet événement? C'est tout simplement parce que tolingi to profiter tango aza na bomoi wana nazoyebisa bino solo. Elle détient des grâces ba grâce oyo tokoki ko profiter nango po na lobi tokoki ko profiter okoki kozwa papa na yo akopesa yo pale ya spéciaux bakar. Mais une femme, c'est une grâce qu'on obtient. On obtient par l'Éternel. Donc, la femme là que vous voyez, elle me fait du vertige, du bien. C'est pourquoi, n'a bien un chouchou. Bon, il y a un dialogue Très bien. Merci Nena Banabandeko. Kezali et Lokomoto Salango. Comme croisade, nous voyons que le peuple plaire, peuple isolé là. Et ça sans secours, baké pa batu tel boy, sunganga bonde la ponanga kutila et conditions boy ça la boy et surtout sur azane loté. A kota no audience c'était. Mais nzo kande za Yesu ayaki na bamboka ya mike na bamboka ya minene. Yango wana soki yo ko sunga biso et ça la malamu. Numéro na biso za 081, donc Nana Zong est la plus 243, 081, 50, 54, 181. 081, 50, 54, 181. Plus 243, 09, 98, 21, 35, 58. 09, 98, 21, 35, 58. Pourquoi yaya? Bawe bazako lela. Ba musupe bazaki lié posséder le kolanga. Notre hôtel Sabino exemple moké. Que na Yesu na malgré natikali l'infirmité, mais Christ règne. Les lope nazam moi si bako bala. Mais ezana ba musupe bazako condamné ndenge ngai nazalaki condamné. Na libota mais nzambe pa ko sala. Bouté ko umela tang mulai. Suka tongo ekotana. So ko attendre bisote papa numéro papa Vincent. Azalaka très gentil peu zaka fidèle. So ko attendre bisote solo ni naye ayaka na palais et loko nous se opesaye a memela bisote organisé et loko ango loko moi mini croisade to yembi to adorer to bondeli pona bato bo bazako lela ba se kapeti. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes tellement clair. On a peut-être papa Suzanne comme ça au bac ça pour ngala si lisana parce que vous avez vraiment clair dans le message na biso. Bon et le comme nene oyo na koyiko bac ça ezali oyo. Ezangolu kozana bomo itilelo. Après troisième vague tout ça après troisième vague. Et puis nanzoto ceux qui meurent à lobby, mais lobby clair à lobby, ça 103 ans d'âge. Oui, docteur Loba si que papa Bouloba ndenga zaboye, a mukolo ya maman Bouloba. Donc Olanda yombo na tina mutute. Nana ebiso ke ko batelama epai na Nzambe eleki nyonso. Bato mingi ba komi na âge biso tozali baza ko nyokolaka ba médecin e mokongo e makolo e mutu papa simbangai mais biso ngolu na Nzambe ezali yango na soko yepa ina Yesu kolo ngolu asalo ba bien kozanga te le 28 vraiment papa avant si ça na dina bondela ka mukuse kolobete les fabricants de pièces de rechange existent encore. Azako existait l'issous. Kobanga na otende kotamso olanda biso émission ozana mbeto a maladie ozana loboko alotama yebete Nzambe o asala ki grâce na mama bulobo ba ki ako poitrine pola akobi mabel na tolo te les fabricants apesanga soko ba paipai na tolo caméra bendanga penza bien apesi soko ba paipai o mongu na bebisa ki eki mais soko Nzambe a fabriqué ya sika il est capable de faire quelque chose. Très bien. Il n'y a pas de souki, Nzamba soukité.
ko désespéré te soko kufite ko yoka pe pasi te po moninga bongi lelo nzamba sala ba musu ba pamba na tongo ba musu na midi biso pe banzomo le soir toza mais le panier circule encore to bondeli tata na biso na likolo to pamboli kombo na yo na kat na émission oyo ya la voix du peuple voix ya peuple ezalaka voix na yo nzambe to sengi grâce na yo nzambe likolo ya bandeko nyonso bazobela nzambo ya bikisaki nga tika babika na kombo na Yesu. Toi tu es capable ya kolongola mobola pe otomboli ya kozwa mozwi pe okitisi. Dieu est capable ndengo pesaki nga libala pesa na bana basi mosusu boyo bazangi mabala. Grâce na yo Yesu Christ avant ya kozwa mokili oyo pe kozwa ba oya yo sekisa ba oyo bazakolela. Consoler bango. Pambola émission na biso ya la voix du peuple longo na serviteur na yo Vincent na bonyo sobali ko travailler nzambe pesa e ba utile azo zanga simba mitema ya ba partenaire était la voix du peuple et kende mosika na mokili mobimba l'or et l'argent t'appartient pambola bato nyonso na kombo na Yesu tolobi amen. Na lingato sisa na bino ngana zo sisa émission na lingato sisa kana malobolobi na prière na makasi na ngai te mais ngana sisa na awa merci na bandeko nyonso bozuta ya kotala émission na biso le News Star où nous avons reçu le couple Bouloba pour leur 35e année de mariage et puis 63 ans d'âge à maman na biso événement monene ezala organisé le 28 août au Sika au Toroya koyemba kosepela ko célébrer la croisade monene. Je pense que bandeko bokota la biso bo soutenira toujours ba œuvre en Nzambe. Voilà l'occasion pour vous de soutenir l'œuvre de Dieu à travers ce couple. Ma petit numéro de téléphone au besoin ce besoin ba on te pouvez toujours nous contacter et comme la baronne ba on va sur le ba awa. Merci na Dari Diwantesa pour la prise de vie par vous et ça au cameraman assuré pour na biso tobimi totiki na makasi na ngai te e mama na ngongo ya couple Bouloba. Merci. Na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki loba lisusu na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki bozwi nyonso ya mokili ekotikala nzambe moto apambolaka moto nzambe moto aesaka moto monene nga na mikumisa te nzambe azali kapable ya kolongola mobola atomboli ye na kiti azali kapable ya kozwa mozwi pe akitisi na se yango na tuta tolo te pe nasala fierté na loboko na ye yanguya yango nyonso ekoki bisengo nyonso ya mokili ekotikala nzambe moto abatelaka moto nzambe moto apesaka bomoi na mikumisa te nzambe azali kapable ya kolongola ngai pema azongisanga mputulu azali kapable ya kobakisa mikolo na umela na se yango na tuta tolo te pe nasala fierté na loboko na ye yanguya yango nyonso ekokio nzambe apambola bino. Pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en mot. Tout ça la crème borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé un système de ma papa, et puis ils ont agrandi en mot. Tout ça la diazostimule, où ils ont dit produit la bise, ils ont traité ma différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ma dysfonctionnement érectile, ma faiblesse sexuelle en général, et pas bas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme de comprimé,
Tout ça, la zinguinalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où les autres traités différentes formes, il y a hémorroïdes, internes et externes. Tout ça, la méamycine, où les autres traités, levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, les autres traités en eau, sous forme, il y a comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où les autres traités, tout ce qui est maladie à peau, genre des maladies à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, à autres traités en eau. Tout ça, la allium, il y a traité toute forme, il y a hypertension, à normaliser tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir à aïe. Tout ça, la menga, et ça, produit anti-anémique, bateau, un problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça mis à partir de l'anxiété en bon au Congo. À part les kisi, on a si que la bino, tous les maladies qui sont auto-traitées, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, nous avons une préparation pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Nous avons qui si on peut se rappeler, voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322. Plus 243 89 89 33 855 et la Libanda, nous avons plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko bakobenga Libanda na cas ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu totraitaka yango mpe donc kocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo. Till we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of time. Today's a day we'll be ready for that. Today I've been working for it. Keeping it real, we'll be doing good, girl. You and my girl. I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready, you never seen a man later. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready, you never seen a man later. I'm the one you need, surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. You need my baby, you. Motema baga yoe, mabanzo baga yoe. Yone mwasina ngana lenga. Napona. You are my love.